Nous allons passer à la phase suivante de ce culte, la phase de témoignage. 3 témoignages chez les papas, 3 chez... Oui. 3 chez les frères, 3 chez les sœurs. C'est là. Là, papa biso. Ok, le moulaï. Allô, allô. Amen libota. Amen lisusu. Naza ko kumisa munene nzambe pe ko témoigner munene na ye na nzela ya nzoto oyo babengi prophète Konde Polo Dominique, l'ambassadeur de la paix. Amen. Tango nzambe azomila kisana se ya moi foto la kisape témoignage ebele. Amen. Naza ko témoignage moko oyo elekaki na miso na ngai. Na zalaki na bandeko tokambaka na bango na selili ya nunga. Mokolo wana toye toya kotala l'homme de Dieu. Alobaki que soki 12 heures ekoki akoyamba lisusu te. Biso pe na bandeko toye tomoni basali bazalaki wana na bandeko basala sécurité. Balobi tokenda te tokota te tokenda la biso akoyamba biso mokolo mosusu. Ngai pe na ebisi basali na ebisi bandeko tokokenda te nzambe akomona oyo biso tozali awa pe amoombo na ye akoyamba biso. Amen. Tovandi totepe l'homme de Dieu alobalo moko soki ozala kondima okosolola nzambe na voix intérieure eloko wana ekomisaki biso na nunga 33 tango tokomi kaka wana tomona basali loko babaki na bandeko bosala garde balobi tokota te tomoni nzambe atindi moto aliboma ya kobika na maboko ya l'homme de Dieu. Amen. Tomona boye ketu moko yei tango yei bafungoli muke mama moko babimi a sauté alongweli na se akeli kolo akoi tango akoi alobi konde oyaki po bikisa mabota oyaki po bikisa mabota oyaki po bikisa mabota. Amen. Eloko elekelaki ngai ko moto ya liboma a témoigné no liboso munene ya nzambe na nzoto ya l'homme de Dieu le prophète Konde Polo Dominique. Et puis l'homme de Dieu akiti alongwe na kati ya bureau place ya yambaka biso nyonso na kati ya 33 abimi libanda moto moko yebisi ete tango abimi aye alobi bokotisa bandeko tango tokoti na moto aliboma alo attendre loboko na ye ayebisi pesa na mbote moto aliboma alobi nakopesa mbote te nayebisi moto aliboma pesa mbote pobika moto aliboma alobi nakopesa ete ti l'homme de Dieu attendre loboko etikaleka na position ya boye moto aliboma tango embrasser ka loboko ya l'homme de Dieu. Et puis guérison, et c'est là qui guérison instantanée. Amen. Amen. Tozana ngonga mingi te, nazato na 1000 témoignages pour ko témoigner na nzoto oyo babengi yango le prophète Konde Polo Dominique, l'ambassadeur de la paix. Amen. Esaïe 62. Amen libota. Libota ya mokili mubami mbali loba amen. Ngai na epe kotato na munene na nzambe. Oyo nzambe azosala kati na mutu na ye le prophète Konde Polo Dominique. Amen alibota. Ndeko na bino abelaki makasi
babanda kokanisa ezalaki malaria nzoka te ezalaki makambo ya poison. Amen. Basali traitement ya malaria esimbi te, xita après bayi kosala test ya poison, bayi kokuta poison eza makasi. Amen. Kobandaka test ya nani traitement ya poison. S'il vous plaît, quel genre de témoignage? Ça vaut pas la peine. S'il vous plaît. Protocole, attention. Hein. Merci beaucoup pour le témoignage. Amen libota. Bandeko nazali kotatola monene ya Nzambe oyo asali likolo na se. Watindeli biso motinda mite mwa nzete elongi na ye moko na kati na biso. Bandeko ngai ndeko na bino na kolekela na nzela ya papa wana avandi le prophète Konde Paul Dominique. Lelo nazali na bomoi. Nazali moko na bayi batambola kapembeni na ye. Papa alaki biso le 17 ya 8e mois ya ane kule azo kende na Kasai. Biso bayi mapinga ekokaki te par rapport à transport totikalaki. Nalandaki papa tina menkao nazaki na moto na ngai ya munene libota monsieur bayebi. Retour na ngai na 17h na aéroport ya Njili. Batuti ngai na mutuka na mopanzi te vis-à-vis vers 17h mutuka etuti ngai jeep moko oya sika oya bakonzi baza kotambola na yango. Ndeko na bino na mati na capot moteur na bambami na parabrise tina makadam. Amen libota. Ndenge nazali awa nazali na mabende na nzoto te na bukana pete pona kende kotika muumbu na nkolo. Amen. Metala sikoyo moto nga na mataki wana omona ndenge koma. Batu baye batali babi eske nde mokolo moto nani babi ezayende ko wana abite yete. Na komi na ndaku ajui musakoli moko ona tambulaka na ye mopanza papa le Mose Roger na bimo sitokende omona sika na sali accident po amona oye salemaki atali moto bande ko bana batuni papa osambelaka wapi na bite ngai na sambelaka sute mais nazali musali ya prophète Konde Paul Dominique. Oh, c'est-à-dire quoi na oui na kende kotika patron na ngai akena musala na Nzambe biso pe tozali kutambwisa ye ezali pona mutu yate ya mukilio meza pona likolo tofuta makate pa na papa tofuta makana likolo melokola likolo na misala ya bolingo toza kosala pa ya papa yango ebikisi ngai na accident ya modele wana moto mibale soki batutani mutu wana komona bukani mengai moumbu na bino nazali mobimba na komisi Nzamba liloba. Amen. Amen liloba. Nous passons chez les sœurs. 3 témoignages chez les sœurs. Na batalo na yo na malem. Malem. Kusa ina kusa kuna kusa. Toyoki bango déjà. Toyoki bango. Kusa mamke. Tala kokeme mulaike. Kuse. Amen libota. Amen libota. Na kumisi Nzambe pona liloba oya tindela biso na se moi. Babwakela nga malade ya mbaswa gorge bazala ko sala ngoka 3 jours bazokufa. Na ke hôpital na hôpital babi o eza maladie o to ke traité te mais eza ke yeba na teke eza mbaswa ya gorge. So na meli mai ezobima na zolo. So na meli soupu do na zolo kango zoya na matoi. Mais tato ke hôpital bazongi sibiso to bandika kolanda liloba komela ji ko salela ji après wana esila tamba swana esili
voix na ngamba mo bebi na komo lo baneti baba na lo ba vraiment mabeba ndeko musu baza bayebi kolanda kala sambo ne basal baza ki olandela nga titi après wana na comprendre tende lelo pe na komi na zongel koloba malamu amen libota na yezwa lisusu na yeko kende l'hôpital pasi na libu makasi ngamoko na yebisi docteur kende na yebe ko umisanga te opérer nga parce que nazo sentir douleur vraiment makasi ce que l'équipe bataille belé na mona na suivre te docteur a pesi nga rendez-vous bi kende basala na échographie pour na comprendre ni les autres déranger yo na ke échographie resté bimimium na ye ko ebisa ba serviteur na ebisi basali ke bakanga na miom de na zaboe il faut ba opérer kala mingi te basali ba ebisi nga babi ba opérer te na misala bongo sala kanzamba oyo kelo ma ba opérer te mélange landa lipamboli na mélange na landa lipamboli na zongi lisusu deuxième échographie mieux mezate yango nazo tatola munena nzamba liloba mene Amen libota apa na kumisa me atayeke longa libota na ngai to uti na province kwa na beta reke mo bodo bakota na mboka na biso tango bakoti biso bayebise biso te me ayebike biso toza bato baoluka tango bakoti batu babandi kokima ngai moya kokima ezalaki te nayola taka molimo na yesi nzambe ngala micho na miso me naomona te so mabezo ya lakisanga nayola na butu na molesa grande aye liboso na ngai ayebisi ngai kobangelo te na zana yo elongo mpe na ozana bino elongo tangu na ye kokoma wana ntongo etani 6e sase ye kosala na deplace tango na deplace batikali oboma na ndako oyo nga nazali babomi batu nyonso kote na kei lisu na nzela baye kobimela ngai balobi bantilope oyo tooluka bango yeyo nga nayebisi nzambe na mokano ekokisana mpo na ngai mbala moko loyembo ekiteli ngai telema ngenga nzambi pole yei tangu nayembi yango na silisi mbala moko na molimiere ekiteli ngai ya makasi bakomi kosala deba yoka ngai musalo bime yo zotinda ka ngai yoka ngai babi makilane za recherche bandeko na yo mona l'homme de Dieu ayo simanga na loboko limiere makasi engengi kati na ngai abandi komema ngai ayatiki ngati na permanence basali tango komi na permanence alati basali bayebisi nga ser soki yo kufi biso totiki liloba mabe okomela otelongo na libota na yo na tongo l'homme de Dieu apesi bango vision abangelo kote na zana ye elongo na otika bango te bandeko tango elobami bongo libota na nga lelo tobikisami na nsima l'homme de Dieu nazali na foto te mabele te yo mtosala assurance ya foto olongola kondima ozosala erreur nazalaki na foto te mabele te jite me kondima na ngai yango ebikisi ngai lelo na libota na nga tobimi tokomi na niveau ya kini yango nakumisi monene na nzambe amene Amen, famille de Jésus-Christ de Nazareth. Le tout premier témoignage de notre frère qui a commis l'accident dans les voies qui suivraient l'homme de Dieu vis-à-vis de sa tournée pastorale au niveau de Kassai. Il conduisait les motos, mais vis-à-vis, devant lui, il avait coincé la voiture qui était devant lui. Après avoir été coincé avec la voiture, l'homme est tombé, il est intact, il est en vie. C'est pour cela qu'il est venu témoigner
la grandeur de l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Do. Une autre sœur qui avait le problème de myome. Premièrement, elle ne savait pas qu'elle avait le problème de myome. Après avoir été consultée par le médecin a vu qu'elle avait des myomes. Mais après avoir retourné voir les serviteurs de Dieu, le serviteur de Dieu lui a dit, à cause des bonnes œuvres que vous faites dans l'église de Lobananzambe, appliquez du jus et le lipamboli de l'homme de Dieu, il y aura la guérison. Et notre sœur, après avoir appliqué du jus et lipamboli de l'homme de Dieu, elle a été guérie de sa myome, elle est en vie. Amen, peuple de Dieu. Le témoignage. Amen, libota. Nakumisa munene nzambe wa osalela nga na kati ya libota na ngai. Nazana ndeko na ngai ya mobali. Alinga aliloba te. Tovanda ezaki na 4e mois. Tovandi boya bimi akendeki kosala na libongo. Azongi na pokwa. Tomona mutu akomi baba. Bandeko. Leki nanga mwasa bengi ngai. Alobi ya Françoise. Ndeko na ya komi baba. Nga alobi lenga te. Banga te. Malamoto bengi basali. Nga yebisi bango ifo bozaka na limero basali. To bengi basali bapesi lipamboli. Balobi zana kondima yawa kosala. Soki bozana jibo melisae. Bandeko kaka jio etikalaka na flacon. To tie mai, to melisiye, to pakoli enzoto mobimba. Mutu alobi tilelo azakune. Le Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, libotan la Christ. Notre sœur vient de témoigner la grandeur de Dieu à travers ce qui s'est passé pour sa sœur, son frère. Ils étaient avec le frère, mais ils n'ont pas compris comment, à un moment, le frère était devenu muet. Alors, il ne parlait plus et ça les a beaucoup dérangés. Ils se sont souvenus qu'ils avaient un flacon de jus et ils ont mis de l'eau dans ce flacon qu'ils ont remué et puis ils ont fait boire à leurs frères à travers la foi qu'ils avaient mis en Liloba. Aujourd'hui, ce frère a retrouvé l'usage de la parole. Amen. Amen libota. Na kumisa nzambe ngande kona bino bozomona oyo na kufaki. Ta una kufi na kei na mboka wana na komi na kuti ba osambisa batu pona misuni bazo beta bafimbu. Ngale kona bino na komi eza na 3 boutons eza wana. Moko eza na couleur orange, mibale eza na couleur te. Soko liaka misuni, ba fini orange, soko liaka rouge epeli, fimbo kena zamba. Soko liaka te, vert epeli. Fimbo ango na tika le mona ngo pe na mokilo te zaka ka mukie. Ta ngande kona bino na komi, na moni batikel nganzela ba fini bouton orange, vert epeli. Na matina pon eza unique makaka pokende mboka bana iloba mais à condition koza na makila te ngande ko ya bino tomba na mati na telemi pon eza ya
sembe eza mibale menase nango mai lokolo liaka bambisi moyo mata na pone eza te po kodinda natelemi ebandi komema nga nakomi liboso namoni basali place ndeko bande kokota babengi nga nakoma nga seklerono ke wapi basali na yawa te zonga yoza mwa misala bolingo yote libota lilobe kolongola liwa ya mokili me ya mokano na kolo nde kokisama na mokano na ye après basali babenga balobi yaka to peso lipamboli ezalaki voyage pe ya bata mokili me kola bongo lango visite bapesi nga lipamboli tokoti na basali tina mboka wana tokomi liboso tomoni bavoka misatu bazosambisa balati pe bateni na balivre minene liboso na bango. Premier avocat atuninga okotaka église nina pesi kombo église atali alobi ok atali dim ok offrande misala bolingo kosunga basali na l'équipe deuxième avocat atali ngai atali afongoli livre atali transport atali kozala na mawa basali atali koyima te kozala na groupe te siko kotaka akomi ok na kepa deuxième avocat fongoli livre mazwaki moi temps pour répondre nga atali livre atali nga zwaki 10 minutes après atali nga susa bi mama oza muta kosunga livre ane za pona bato basunga kana kopona te bato ba vivre kana tribalisme te livre za kuna avocat bi mama oza muta kosunga osunga batu boye mais po batu basunga eza mwa passe mais za mote amone oza mwana liloba ngana kanise sili basali baolanda nga te yete mwana misala bolingo yete ye awate na kanise sili na mona bake baelinga balance oto embaka mene tekele palasi babimisi balance batelemisi liboso na nga eza na tijimo na makolo nango barancine na gauche panier na droite panier mabena malamu tango batelemisi liboso na nga bandi ko compter peser diviser malamu emati mabekiti basali babeti maboko basali toyebisaki bino nini tango nga nalingi nazonga bana zeke baboyi babite apesa biso ata barythme bazonga na telemi kaka ndenge to célébrer kilts awa kuna pe kaka bongo ya kolongola te ya kobakisa te bakita basali pe ezalaki liboso ntango na telemi tozela kilts ebanda me basali kaka na nsima babi yo kotikala toza mwana misala bolingo yo awa te nazalaki na habitude ya kosombela basali papier mouchoir babi nani akosombela biso papier mouchoir yo te tangu na telemi namoni basali babimi na permanence mosakoli aza munene mukuse asimbi recueil na mote ya banda kote ya biso na sense na simbi recueil na bible na tali na bengi mote abi aseki bokanisa te tosisaka mission na bokanisa te tosisa mission na seto yaka ko continue to beti zeke na pesi bango ba rythme ba pesi nga ba rubrique nenga otambola na liloba yango na kumisi nzambe soko ezaki liloba te peut-être de ngena tikala mais ezaki misala bolingo nde landenga tina séjour de mort pour défendre nga mais libota